koyiba élection ya peuple congolais. Nako féliciter peuple congolais. Et l'ongo na ba témoin na biso. Parce que vote et salami bozili ba afficher ba résultat. Ba bambi ba résultat bomoni yango. Bomona kité bomona kité. Nagobenga Ndeko Fidèle Babala akopesa bino na nzela mibale liboso na yoki na bolobi bureau par bureau toza na résultat bureau par bureau. Ah oui, merci. Nabana Mboka Nyonso Boza déjà libanda Boza connecté Bozo Tala déjà tindika avec Yannick Stopika Wabilelo Tukitaki na siège ya MLC na enseignement wana au président Martin Fayulu sala qui près des presse la sola qui pena bande comme soba yaki wana mais sécurité ta qui makasi ko sakanate bon mane bana Mboka basola qui message fort président Martin Fayulu betsa qui pena micro na biso ndenge lobaki inutile ya ko interpréter ma lobaki pour bino moko boko juger bo ka ndenge ni makambo alobaki avant tika bino intégralité ya image wana merci l'équipe technique mo biso tindika. Merci na chaque na caméra a aidé les lobbies sur la tindika. Merci à ML Mike Luzoladio. Merci à mon vieux Rifé Kisombe papi kelna Rifé Kisombe merci na bande ko boza et belé boza ko tala biso bi système mikolo connexion kati bande biso benga teme bande biso benga nga normal merci na bino merci Elise Matondo mama na grâce merci à Mima wetu pour nous poster là qui te muté malamu nous vraiment so chaki libaya rien à dire quoi Mima wetu umela nayo merci à Mima wetu merci à Toto Diafo Bokofo monsieur le maire de Lille merci à mon vieux Teddy Makengele na Londres wana Makengele mon vieux Teddy ah bah qu'il y a Yannick Stopika après ma fait mes connexions pour mon boulot quoi mon vieux nabi que notre sur la qualité quoi bah mbotene belé na Londres merci na bande koboza et belé tante Nathalie Mundeke bah meilleur veto en janvier a fait titi to katisi tante Nathalie Mundeke tante Mado bande kobuta la rabiso et belé tindika bota ndenge président Martin Fayulu a solo laki a regretté par rapport à nanga publié qui ba résultat bi ke ba ko sala moyenne surtout à récupérer victoire nae boko ka ba propos intégralité nyo surtout coacher la bino botala po biso tindika lobi to sala ki na siège ya IDPS to kita ki lelo to kiti bande ko la muka lelo pe lusa beta ki tourne na siège ya PPRD ba lobi na so ba image kuna mais to balançon après ko ba image to kita ki ba siège nyo surtout na kita ki IDPS na kiti na PPRD na kiti pe na la muka botala ngo lelo boko ka bande ko PPRD ne ba za ko regretter wana lo ba trop te pour commentaire moi mingi faut quoi tout ça toujours ko bunda so na tangi communauté c'est que mon boulot quoi tant fumu je wanga ba ka connaître je ko benga kinga Yannick Stopika na selo masolo mais ti lelo tant fumu na ko takabo na Mike Luzoladio miracle ya fourmi a ti la biso connexion bande ko to bois quitter auto tanga ma komoto ko bosana o ba solo na biso bien te quoi mais bi Mima wetu kalate quoi masolo dalebon botano ba image on ne masolo le kaki na siège à la muka population colère à ko sakanate botala ba image c'est bon. Oui, merci. Na bala mboka na sotu bosa déjà libanda la diaspora bosa tala biso lelo toza à la siège MLC toye par rapport il y a près de presse il y a président Martin Fayulu ko lelo depuis maraba resté bimaki a ko simelo la base ne boso mona awa bande ko obaye par rapport à masolo ndenge le kaki mais avant to trana ba image boyo ka bala mboka ba ko par rapport il y a bakame ko le kalelo tout le monde ba maman ba ye wana ba papa bande ko bazé belé bonjour maman numéro 4 bonjour maman bonjour papa ngana ye lelo pona ya ko yebisa nani oyo ba tricher pouvoir ya Martin Fayulu baltika pouvoir eza ya bangote c'est la vérité qui triomphe c'est Fayulu qui a triomphé ce qui a continué à cause de la maudit na Nzambe au nom de Jésus qui maman autre pesa message va pas ko baksanine ngai souci langa zali nanga apesa ba voix ya président na biso na malembi pour voir eza pas na biso ba Martin Fayulu tout ça na besoin kaka Martin Fayulu to ba voix na ye na ndenge pena to voter la ki malembe c'est là bosa ebele bokoloba oui bokoloba ni par rapport ya ningi ba ministre résultat président na mimi deuxième biso eloto elimi mingi awe za to yende ko boya po biso ne to vota ki Fayulu Congo mobimbe bien que Fayulu mutu a contesté azate biso to yende ma ya Fayulu awa to boy mamba tricherie
eloko toyeli yango wana. En tout cas papa pona ngai naza na eloko koloba te. Biso président na biso ezalaki Fayulu nanga zongisela biso ba point na biso oyo ya papa na biso Fayulu. Toboyi makambu oyo ya tricage. Bolobaki ke boko triquer te mais tozo regretter. Nanga abe malumalu akufaki pona ba tricage. Yo posa mutu. Yo poko kufa. Na lobi boye. Nzambe aloba boye na mokilo nzambe mutasa mokilo. Oyo nyonso mabe tosalaka na mokili. Lifuti yango futa makaka wa. Kongo yebi nzamba yebi ke Fayulu mutabimaki. Oya muyibi nyonso basali wana. Lifuti nango bayebaka nzambe azali Yesu akoya nzambe akosambisa moto na moto. Papa, on doit nanga ba proclamaka élection circonscription par circonscription. Preuve ya tricherie. Et ça oyo nanga asali. On a voté pour Martin Fayulu. Félix, tu as dit le changement a un nom, c'est Martin Fayulu. Nous, peuple, nous l'avons compris et nous l'avons exprimé à travers nos voix. Nous n'exigeons rien que la vérité de Tozali awa na enseignement balobi plein libanda ko sakata tozali na 4 sièges de MLC kozomona bandeko baza ebele bandeko bokoloba bandeko baza ebele awa bafoko bakisani par rapport ya eloko tongi tobakisa tongi toyeba vérité ya urne biso toye awa mpona seni aloba clair na makambo ya urne makambo yana bazopesa bamokia baseti kikuni bavwana bazwi yango wapi toza na besoin vérité ya urne. Félix ateki mboka komo benga Kabila lelo Kabila comme partenaire na ye biso toyebi Martin Fayulu mta chef de l'état mboka oyo Kabila alingi ko négocier pouvoir te. Non, eloko ezala makate ezala kati mibeko moko te ezala kati mibeko moko te président sortant na entra ba négocier par rapport ya nini bandano esili okei oya koti a gouverner c'est tout négociation par rapport ya nini toza la transition te papa oui papa to vraiment to sapena beso koloba bo tu na publication mais président na bino ba a négocier qui pour pouvoir te pour son masolo lelo ouais ça la muka barumbu président asala temps ko négocier pouvoir te azali président eli ba voter côté ba congolais si toye awa totiki misala na biso totiki ba tâche na biso to salaka toye awa poto revendiquer to réclamer vérité clarification ya urne to ça a besoin de vérité nous biso to gagner élection la muka a gagné élection Fayulu a gagné élection azali candidat à peuple au peuple to na leli butu mo mavola ngesa mala muté toye awa pour la vérité ya urne to ça a besoin de vérité car Mexique Tshisekedi a traité nani le rôle à Rwandais. Il faut aussi qu'on a même logique et tiens Tshisekedi. Il a traité qui pour un Rwandais dans le message en 2011 n'a pas Congo. Mais est-ce que Moutou Oyaye Obatie pouvoir négocier en côté sur comme dans le moment in pouvoir dans le moment in d'arracher pourquoi parce que le peuple congolais confiance. Bah négocier pouvoir sur pays en état de guerre ou bien état d'urgence bah ça nous na mboka tout ça gouvernement de réconciliation nationale. Quand ça en mayele na ba conseiller juridique qui tape ce sont même mboka. So ba biso tangate est-ce que ba fingi yo et ça comme takeyi ba biso muyibi est-ce que ba fingi yo le pouvoir ça se négocie pas pendant le moment des signes ça se négocie pas. Biso toza contre le régime oyo esali 17 ans na pouvoir biso tozonioka comme exemple typique tala on compte en moto le mi obotolinga moto na bute pa bakuluna toza na sécurité de votre bien te Tshisekedi Rozong Sabino tozo continuer toujours reportage Rozong Sabino bandeko bakoloba toza pena ebele awa papa ulingolo banini bon biso lolo to bazanini de votaki Fayulu de votaki Fetite lolo to posa ne vérité na azir na sanini e mona na o mundela lobby na o catholique lobby yango to na posa nango biso peuple to sepe to sanga na nanga alors la biso vérité sur vérité yango biso posa nanga biso vérité sur vérité Thank you.
Mbote ndeko. Mbote yaya. Moni bino boya par rapport à après le président Fayulu ko bani bandeko soto bazotala yo. Biso awa toye pona Martin Fayulu. Toboyi na biso ba policier ba luka ba sala biso ndenge nini pona limiter ba s'esprit à l'aise, bazaki à l'aise po ba yebi ke batu na bango. Tolingi te po doit to comprendre bango. Tobi ke Félix ana ngambu na bango. Ba tela biso mutu o aleki o автofotaki. Tous les Congolais fotaki Fayulu. Kimia ezali mwana mboka. Bon, maloba na ngai eza boye. IDPS ezali parti de masse. Soki IDPS aganaki élection na par urne. Mbela Congo eza koningana toza na fête makati poto botoli mboka na maboko ya rebelle. Azubisa en otage pendant 18 ans. To souffrir. Na mutu na solo bana zalaki ko mbata IDPS. Na zwaka coup de balle. Na veni Sendwe na pas perdre à Sendwe. Le 19 septembre 2016. Nazana elembo na lokolo na ngai na loboko yango. Ekata ngai batu ba mona pasi famille na ngai. 8 personnes bakufa. 8 personnes bakufa na IDPS muluba moko. Po batikali bayaka ba Congo Bangala. Melelo Félix akai ko négocier na rebelle. Aboma papa na ye. Po ya ko zo pouvoir. Peuple congolais va souffrir. Pouvoir, va négocier avec te. Peuple ndé muta pesa négocier pouvoir te papa. Tolingi vérité et bima. Biso to vota ki Fayulu. To vota Félix te. Tolingi vérité. Solali to souffrir bana Fayulu tolingi vérité. Oui, omoni toza awa na Congo na biso baloba te biso to yebi Fayulu eza président. Ata balobi ata basala to yebi yango te. Eza la provisoire. Papa pesa micro na madame.
Merci.
Du Congo, tozali bana ya Congo, bana ya tata moko, bana ya mama moko. Ekolo na biso nini? Tata na biso nani? Mama na biso nani? Bandeko na ngai, eloko ya liboso na ndenge na telemi awa toyokana na koyoka bino nsima. S'il vous plaît, toza na discipline parce que soki moko na biso azali koloba tokoyokana te. Toyokani, kozali bana ya discipline. Makambo oyo bosali banda processus ebandi ti tokoma awa elingi koloba ke bozali bana ya discipline. Toyokani, elingi koloba boye ya liboso mpona kobanda nakosenga Nzambe mokonzi, nakosenga ye melesi mingi, totondi ye botondi na makambo nyonso oyo asali po tokoma lelo awa na ndenge tokeyi campagne, na ndenge baninga bayambi biso. Tobandaki na Beni, toleki na Butembo, ti nzinga epai tokeyi. Bandeko na ngai, nakosenga bakongolese nyonso, nakopesa bakongolese nyonso na bakongole melesi mingi. Betela bango maboko. Bolakisi bana ya mboka, bolakisi ete au Congo il n'y a pas d'est, au Congo il n'y a pas de l'ouest, au Congo il n'y a pas de nord, pas de sud. Ça vous était Nzambe abatela Congo. Bandeko na biso ya Beni, bandeko ya Butembo, betela bango maboko mingi. Alakisi ete bazali bana ya mboka balingi balongola bango na bamoponomi, bango balobi te ekosalema. Eza boye te? Bana mboka bazalaka boye te? Tozali bana ya lokumu. Eske moto akobangisa Congolais? Eske moko azali akobangisa Congolais? Bandeko, yango wana ezali esengo na koyeba ete toza na bomoko. Kongo ezali mboka moko. Eloko oyo ezali na biso awa ezali oyo tobengi cohésion nationale. Mwana oyo azali na Bunia kuna na extrême nord-est ya Congo, na oyo azali na Mwanda, basangani balobi tozali bana ya mboka moko. Esengo to esengo te? Bandeko na ngai, tosali makasi tokomi na élection esalami. Omoni nungu batie biso, mais peuple a bravé buzuka nyonso wana. Tokomi na élection,
Boponi. Merci mingi. Alors, tokeyi kopona, toponi, mais sikoyo tango oyo ekoki po seni, Commission électorale nationale, na kotanga kombo ya suka te. Na kotanga kombo ya suka te. Ekomi tango ya bango, bapesa moto ya longi, ekomi nomination. Est-ce que bien on dit la nomination? Ekomi nomination. Yango wana bandeko na ngai. Biso bana ya lamuka. Bana ya lamuka tolobi boye. Tolobi boye. Moto moko te. Na mboka oyo. Awa na se oyo. Akoki koyiba. Élection ya peuple congolais. Moto moko te. Akoki koyiba. Victoire. Elonga ya peuple congolais. Bino kondili bayiba victoire na bino. Kondili yango. Moto moko te. Azali na pema kasi ya koyiba victoire ya peuple. Sikoyo tokosala boye avant nga na continuer. Balobi mingi, bayembi mingi. Biso toyebisaki bino totindi batémoin partout. Batémoin basali musala. Sikoyo tozali kosala musala oyo ya compilation. C'est-à-dire ba-PV oyo batémoin batindi biso tozali kotia yango kobakisa yango toyeba Fayulu azwi combien de pourcents, Tshisekedi azwi combien de pourcents, Masani azwi combien de pourcents. Est-ce que vous êtes? Mboka na mboka. Basango. Bureau par bureau par bureau, mboka par mboka. Bato ya Sengo, Basango, batata na biso spirituel. Baye balobi ete résultat yango oyo, bapesi yango. Ya bango eyebani. Sikoyo biso tokopesa bino oyo ya biso. Tozalaki na 220 000 témoins. 220 000 témoins à travers la République. Batie bango kokoso. Mais bango na molende na bango basali mosala. Yango wana nako féliciter peuple congolais et longo na batémoin na biso parce que vote esalami bozili baaffiche barésultat babambi barésultat bomoni yango bomonaki to bomonaki te yango wana sikoyo nakobenga ndeko Fidèle Babala akopesa bino na nzela mibale liboso nayoki na kolobi bureau par bureau. Toza na résultat bureau par bureau. Mais babiro ezali ebele soki tolobi lelo tosala yango tokolala tokosala boye ye akopesa bino nyenye ndeko babala akopesa bino liboso résultat ya
bakokende na bato misato wana province pa province. eloko oyo monsieur Nanga asalaki te biso tokosala kozokoyo te ezali mawa mpona ndeko Nanga parce que avant abanda kopesa baresultat atangaki kombo ya Nzambe me bandeko na ngai boko na ye Nzambe wana ezali Nzambe oyo atindelaki biso mwana na ye Yesu Masiya ibila Nzambe mosusu boko na ye anatokana ndeko bakala apesa bino baresultat soki apesi baresultat ngai nakozonga mpo nakoyebisa bino ndenge nini tokosala.